Mais nzembo ya yeye moko wata mtalo bisiko ya Karine na kati. Ngana beke makambo boke na nkabo ti bo baluki la star planétaire. Depuis moko se émission Karine moko star planétaire. Et bo otere tena. Bo ko se l'émission que botanga komba Karine. Bo nzembo rita yembi boko tala Karine na kati. Karine moko na ko mériter mariage te. Par rapport à la comportement. Quel comportement bo le bakay moko nika ada comportement ko moko ndia bon aleki ki peka pa comportement mabe. Qui peka pa na? Oh. Karine moko na aleki ma mi na comportement mabe. Tout d'abord logique. Yo comment peut ça va combat? Oh, quand il me connaît les gens mantouma na comportement B. Yo comment peut ça va combat? Mantouma tant que c'est mission a fini maman ami. Désolé peut-être désolé mais désolé il y a peine à kilo le quoi pardon. Ah ouais. Mais il y a non désolé. Ah non désolé. Je suis désolé. Mais non pardonne-moi. C'est une puissance qui libère. Oui, ils ont autre chose. Ouais. Mais à l'objet désolé, mais dans ma caméra, l'objet n'a qu'à on comprend que directement héritier va t'en Aza pour s'excuser. Il s'est senti coupable d'avoir quelque chose. Oui. À la militaire pour maman mon nana na TV. Par rapport à sex tape, mon bal ya sambora na été. Mais biso bas net sambora. Ce que watanabe, bloque belé sambu c'est point nzoto bo moi si et mon nana trop la combo na ye. S'abonner massivement à RDC International avec Anastela la fraiseur. RDC International. Faut s'abonner. Pas s'abonner car on sait jamais. Bon s'abonner. Partout dans le monde, c'est qu'un autre vous allez. Chaîne à Kitoko Yango, il s'abonner. Na RDC Ave Maria c'est Show TV. RDC International. Bonne information sur les musiciens. On continue à faire YouTube. Tout le monde est chaîne à YouTube. RDC International les Kangi. Anna Esther Fraser pour l'unité. Nayo Mariam Batimou pour s'abonner. Yeah, this is your channel. We try to submit with the rest international. Bonne information sur les politiciens. RDC International. Bonne information sur Yamboka. RDC International. Bienvenue sur Ave Maria RDC News, très cher ami fidèle internet. En tout cas, merci beaucoup de la fidélité. Confiance au Bopé Sarabiso et Tikete Kimirine Nakatia Mabota Nabino. Merci à Batoto Basuten Arabiso. Merci à Res Kaza des classes mondiales et mondialistes et Père Abapeti. Berti Souvebel Gino, le roi d'Istanbul. En tout cas, vous allez révéler là, la reine Anastela la fraise. Voilà. On est là avec un ami journaliste et chroniqueur, Zoa Pito. Sur là, vraiment, mon bébé, et surtout, on va essayer d'analyser par rapport à l'actualité. J'ai mis ma ibé le gros revue de la presse, ça s'appelle Nanga, bonjour. Bonjour, ça c'est Nabiso, donc bonjour la baptiste Ave Maria. Ave Maria, et puis bonjour la boss JB Koumalou, le vrai pétrolier, boss à Congo Victoria, et bonjour encore une fois, le lobby à Naba partenaire, tout va soutenir pour que vous saluez le Kabia, la Chine, Mobimba, mon autorité en tout cas, merci pour la soutenir la bonne maman Liliane, merci pour notre 15 kilos et combien à Kinshasa, Kabona, vraiment merci à moi la membre et aussi merci beaucoup à Adosenga depuis la Suisse, maman Betembi à la japonaise, maman Nelly Moucheni la présidente, tout l'engagement il y a d'ailleurs ma bible mon bébé na Paris donc merci Penayo ndengo au penser dans l'élo hein. Voilà, bonne santé, bonne activité Moussala. Ouais, santé très bien par la grâce de Dieu, tout va bien. Na meka mais c'est vraiment dérangé nga, et ça dit qu'il fallait que changer ba verre, changer ba monture et puis grâce à ba tamité maman lamu ba sali que le lobo mi super et zonga la moins forme beaucoup on a été changé monture, on a changé tout et on a ça là. On va me sentir fier. Donc merci Cara, donc tout va bien par la grâce de Dieu ça. Boni basango ya mami Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi tout va bien, Karine Mokonzi la star du moment, star planétaire, star au maman star planétaire star planétaire bokenda nango likolo c'est bongo c'est bongo tout ça eleng maman mi bimba papa mi bimba ba vali ba osela moi mukelo ka Karine Mokonzi ba émission bazulu ba ma vie privée na o Karine ko ta vie privée na bango te maman mo kaza na 500 kg lokola 1000 kg na nzoto za charge na to so ka vivre na ndeni ngwana nzoto ke directement marilo chirurgie benza basala bongo mais na nzite za ba bongo ko sa mtu pote na bongo de ce que mon cousin n'a besoin comme une mais qu'est-ce qu'on débordé tel qu'à niveau bas soutenir tout l'équipe à niveau bas soutenir nios tout à nazar de tambour jouer na zinto comme mesure à soutien Marie-Laure tout tel comme on a dit parce que à un niveau moko likolo
hein azara mo siki to côté bon elongi nazoka te on tela on te po poitrine déjà zipa moi muke elongi ah la poitrine c'est comme il colo ezaka mo munene so déjà ezipe déjà côté ya zolo ya koto bota mutu emonisa nyonso so déjà poitrine na mutu comme dans le niveau kozipa koto nebe elongi ne bien ndeni do yango nazosengaki akende babenda ngo ata na tonga esama kokita comme ça na parvenir komona soki azalaka kitoko mais la Chine mpe bana mbongo bakokozele mpe mpona ye na ndeni la Chine bakipe Karim Mokonzi te bakipe gros bébé de la presse te bakokote suka ya mutu wana femme seule avec wifi avec connexion avec caméra mazana na mobile zoro mabiala mobile nete mosi nete nani zoro vizoro peut ba moi snete so pesa ye pesa ka bien yango pe ba kokana so da ye vizoro mo ata pampers ata soutien bo wande mobile mbala bonga to ba déficit na ya nyon voilà to bet un peu le soleil mariage il y a Karim Mokonzi est-ce que puisque to lali to la mungi to mona tongo be na page presque tout les bas les associés ye mo pas pe na studio to mona mbi mo ban nze moment to bet un peu le soleil mariage za ou pas juste ba bazo comprendre dans le 24 mariage ezate to sambala mutu to kepe mba media 14 te po ya pe li bana biso moko ya pe ya bino pete boko mo lobela ngo boko mo tito ngo ba page boko mo lobela ngo boko te ba vie boko te ba mbongo ya pe makam na biso moko to kota makam na bino te bino so la tito la mobile moko te o bala mobile so yo te o bala pe simte to lobela ta bino oh bozora bazemi ya mibala batu bolakisa mpe mibala batia no bazemi te Karim Mokonzi alakisaka mibali ne tout banda soki aza mobali moko boye abombe te faiseur de star c'est Karim Mokonzi azwi na linéa comme so star azwi eloko ta comme so star apesi yo mpifo ezala nango bien ozwi mobali nomo boposte na Facebook bato to bamona ye kasi sika mobali ya yo moko te aza ya mutu te ya mutu opote te mpe mwasi nini aolandela o c'est la kitoko mobali ya yo moko bo bandeko musu basala bongo te pone kasi ya mobali ya bato bandeko lokwa basintia kapasi basala bongo te aza ya mobali ya bato oyo moni asala yango bongo ta boti na ye me mobali aboti toyeba te seke mobali aza ya moto mpo mobali yanga moko na lobwaka oti mon bébé orphe la fille de papa tel oh na bomba na botaki nazoi na nzeli na nzete mosusu akomi na liva kobomba c'est que mon bal wana aza yanga moko ti todo partager 2 ou 3 personnes c'est yo po cha père lelo na statut na Facebook tout ça là ngam ko mobali nanga akubala ngata na ngam ko no bala yo biso aza ya yo moko yo kana moko mobali nanga bala nga bo mona ngoni na réseaux sociaux ezate d'abord bo sera mko msubo ya ninga na émission boye bo mona na alliance oh j'ai mis ma na bala ki ma vie c'est comme ça et les qui n'ont un secret et bon ça c'est un d'après d'autres nangai c'est ma vie et nga ma vie nangai na etala ngo boto ba deli na social sur la TV mais c'est comme en série à vie nanga non c'est pas à la télé voilà qu'est-ce qui fait que juste les loba tout ba mariage aux ala mais si bitimise surtout juste les années ba côté fiti songi ba baby si mariage ba tie papa Feli monte mama be ou comment na bolingo et le ezaka et contaka ça na psila 2 personnes moi to nga na obo c'est ça qui compte ah bon vous te soutenez tout lingani nao yango ndeke zo compter troisième personne à côté ba ko sangana biso po libana mpe ko makala mo ampleur mo mais biso monde to constituera love et to donner que Karim Mokonzi na tige ba ka ndako moti suko ba tikali te éparpillé on à gauche on à droite ba boya ni pété ils sont toujours ensemble biso yebisanga lo niza ya ko déranger ça wana et ça que à partir de 21h en Europe couvre-feu bandi. Na kata salle le mariage, il y a qui besoin moins de 30 personnes. Et comme moins de 20. Na mi comme moins de 10. Parce que Karim Mokonzi a star. Karim Mokonzi dans la Chine, là ba moto là ba tourner sur bazana bezo ba dans la prison na mariage. Parce que surtout ba zate. Ozomona. Celui par exemple ba zate. Ozomona ke eko ça que et démoraliser pe Karim Mokonzi pour ana besoin ba ne bazala la besoin staff na ye ana besoin amona moto tamona la Chine ce ko bazate voilà eko décourager bango donc voilà je m'appelle qu'est-ce qui fait au jour d'aujourd'hui est-ce que Karim Mokonzi est prêt pour la mariage est-ce que Karim Mokonzi mérite la mariage juste parce que côté on a question on dirait batuba komi tout na trop hein ah mais tu te point moi site Comment se fait que Karim Mokonzi a mérité mariage par rapport à la comportement? Quel comportement pour le Karim Mokonzi a un comportement Karim Mokonzi a l'équipe qui peut un comportement mabe. Qui peut prendre? Oh, Karim Mokonzi a l'équipe qui a un comportement mabe. Tout est logique. Yo comment peut ça va combat? Oh,
Quand moko na leki mantuma na comportement mabe. Yo comment peut ça ba? Mantuma tanga c'est des missions a fini maman ami. Quand il a ça lango déjà finga debe mamutu. Quand il a finga da mutu mo akufi ne quand il a ça missions a fingié. Akota na batombe. Batombe ndeni. Bakota na baon na pena ba kunda vena biso kesi boye. Akota kanga mari misamo ba photo. Oh. To tu wana leki no émotion ya star na ye. Oh. Émotion star na ye akangi a Monique star na nga okay na tikata na ma photo ya star na nga et puis photo wana baloba ki Karim moko na bimsaka na ezaka sopi na morgue sopi ne ya Karim moko na bimsaka a publier yango te Karim ko da lata ne ka ber ya kolata. Ah bon? Mais oui moni ba kamsusu oboleta Karim na ka lokwa solo mabe bana mokin mo mais yango pe ka so tie o balinga yango te meto za ka nango le ka na sayo au ka solo eza kuna mais ka yango so kebo mo ndunda mo ka biezo bima ndunda mafuta matembele mo ka mabe ya malamu e kwa Karim ata lo seli bolamu ata seli bola to so katika mabe po anini balata ba biloko o ezela ngo ya yete tango ba solo mabe za na sayo bana ba boka fulango yaka ba congolais. Donc Karim da bongo bola ti ma o ezela ngo te elle ba to ba sala mabe belé na ba internet. Est-ce qu'elles ont mérité vraiment un mariage? Oui. Par rapport elle mérite le mariage parce que c'est une femme, c'est une bonne femme, une femme soumise. Moi, c'est moi fidèle, moi, c'est moi mon boulouté. Donc, elle mérite. Ah, puis j'ai fait le bar, Karine a beau t'arrêter, score sur cap. J'ai envie de faire qu'il y a une place où Karine va déclarer que Karine a beau t'arrêter, qu'il y a une taïbi. Mais apparemment, bon, bah, il y a un peu de secret, j'imagine. Ah, pour le bar, tout est que non, à la qui a 12 kilos, dans mon niveau, comme on est à 9. Où va m'amener pour aller? Hein? Et le qu'on a baissé les kilos fort, hein? Avec combien? Avec 12 kilos. Mais la mine, tout le monde comme dans la 9. Alors qu'il t'a mis tout comme arabe 2 kilos à l'immun. Voilà. J'ai même aimé aux AP chroniqués, n'a pas les cabotés sans pour autant notre question, mais apparemment, les autres disent que la ministre, la fille au pénal dominé dans Internet, c'est surtout chaîne et volé. C'est si ça capable de éviter de gagner par là. Bon vent, félicitations. Les hommes sala ya tout ça là on a n'enga pas si so muninga azoko émerger. OK, malade moi je vois pas que non nazwa tomo bena de boya na ba ki non ça ma be non nazaka déjà côté nazaka déjà bongoté na ni jalouse ni mutu moko boya mabe mutu moya nkento. Donc déjà c'est bon so ba bi ki chaîne na ndem te qui est bien par rapport à Banabassi. Félicitations à continuer. Voilà, on est là, on continue toujours. Madame Belinda Lilis, Maman Carole, la baronne, Maman Colonel Pierrot Mokanda, Gampote Mère, Queen Madra, Queen Madra, moi, ce Penanza Mazorata, Kokila, Nanouchi, Missi, Pembechero. Voilà, tout compte fait bon, j'ai mal belé, ou plutôt ça, une analyse. Tout le monde par rapport à la musique, Ritsi Watanabe, depuis hier à Ministre du Socrit, Mouret Kitoko, désolé. Ils ont tiré un album, il y a un album, il y a mis un Jimmy Démon, je ne sais pas. Aux UP, tant Rolanda, la chanson J'aime Bill, où il y a l'insomnie tiré dans quatre côté mélodie, technique, clip, aux gens comment. Félicitations, qualité clip, kitoko, mélodie kitoko, son kitoko, maloba oyo, irita lobby, texte. Bon, pour nanga, titre nanga lingam chose là. Pardon. Ah bon? Pardon. Bon, désolé, désolé, mais désolé, il y a peine un kilo de quoi pardon. Ah ouais. Mais il y a un désolé. Ah non, désolé. Je suis désolé. Mais non, pardonne-moi. C'est une puissance qui libère. Il y a autre chose. Ouais. Mais à l'objet désolé, mais dans ma caméra, l'objet n'a qu'à on comprend que directement héritier va t'en Azako s'excuser. Il s'est coupable de quelque chose, oui. À la militaire, bon, maman, mon nana na TV. Par rapport à sexe tapé. Mon bal ya sambora na été. Mais biso bas neto sambora. Parce que Watanabe, bloque belé sambu c'est point ni toto bon moi si et mon nana trop la combo na ye. Yango s'excuser pas na biso la maman. Moi personnellement la limbisi wata. La limbisi artiste nanga. La belle voix de mon pays, la voix angélique. Et tu vas t'en la poulga, toto ya tembe. Donc, on a la limbisi. Honoré ma maman. Héritier Watanabe. Honoré ma maman. Oui, il a honoré, il nous a honoré parce que je suis Nazara maman. Il m'a honoré. Merci na Watanabe. Mais le moi le bien andé wa te fait expliquer du bien. Makabe bela mabe salema et la faute n'était faute entourage leni.
peut-être azalaki mal entouré parce que y a des cas na fille to mona soki fille wana soki na soki na balaka ba mbale to mona entourage te voilà ba jeter la chérie pas balaka ba mbale parce que entourage ba ko sani na kati ba mbesa ko ta kuna côté une femme capable expliquer biso so bi côté na me capable expliquer biso bien donc mon peu par rapport à l'époque quand Karine Mokonza azalaki entouré et surtout côté Héritier Watanabe comment l'artiste a réagi, comment l'artiste a dans la polémique, la clash à tout moment. Mais apparemment, personne ne peut pas mal entouré. Ça fait partie de Karine Mokonza. Ah, au moni. Donc, comme oh, Héritier Yemi Nanzembo la yé, beaucoup de comme Karine, Karine Héritier c'est sexe, Karine Azalaki naï. Oh, vous avez été. Abi makambo na ça par rapport à désolé, ça makambo a senga biso ba maman pardon. Donc entourer na bateau ba entourer sikoyo ko. On est entouré mal entouré c'est ba fille surtout à la katiti. Aka ba Francis ba Dadi ba nani bango tu ba bureau bazakela ya Karine na kati do saka bango tu bando tshena erreur mais nzembo ya yeye moko wata mtelo bisiko ya Karine na kati ngana ebeka makambo boke na nka boti bo balukila star planétaire depuis moko se miso Karine moko star planétaire e bo tseri tena bo ko se le miso sanke botanga komba Karine bo nzembo rita yembi bo ko tsala Karine na kati makambo to boya makam to boya ndena bona ko sirika parce que asengi biso mama pardon ba komba Karine ko tna kati ndeni po entouré wana ya Karine avec suna hérité Watanabe te c'est que avec entouré ba bena ba abiri na ba janvier non apparemment pe so to moni so to calculer pe na nzema be pour nga 8 ans yo kango première dédicace ça aboki maman na deuxième dédicace aboki ici déjà ma pato bato bandaki ko s'attendre na ngote wana mama ni mama la femme qui se respecte moi c'est à le coup moi c'est à valeur. Maman Sévi Mampata. Depuis Karine au comparé na au comparé à maman Sévi Mampata na moi c'est ni artiste. Yebisanga. Maman teloba. Nga neso itoyi. Oh, maman Sévi Mampata au comparé na moi c'est nini. Ya ba artiste. O se respectara. Zaten. Neso itoyi. Teloba boy. Te nga linkana itoyi. Teloba. Okufi. Ah, ola bana. Ah, na oba mama lia. Ah. Il passe dans le mot respect. Il passe dans le respect. Alia, il dans ma makasi ninga za avocate. Et il ko tanga komoni papa na bemiso te ko la sous article ba 13, ba 28, ba 35. Voilà, tout continue na jemima on est bien cette émission. J'ai mis belle tout mon héritier Watanabe na podium. Faire rigolo na podium ma bede show mati ya bamba mbongo. Abambi héritier par après tant ngalinga ki tapé sim Congo héritier bendi abamba faire mbongo continue bamba faire mbongo. Faire azumbongo apesi ba chege tant zo kita na podium. On est à 12 à winge tondeni. Kito. Aussi c'est quand on est kito. Bien. Commentaire exact. Pourquoi? Bon yo ba menga mo ba bende no bambanga. C'est ko dagna besoin pe sangate. No lembonga bongo te mbongo ba yaka ngoda mbongo ba kabelo na esengo. Ah giso lo izwa, giso lembongo na esengo. Papa ba tonso ba zabu na zina pesi yo ça c'est na sauter giso après bien ça au go bebe moni giso te. Giso za mbongo na mena motema na zana esengo na. Au cabine consentement na te po. Ngala sepe na ferigola parce que ferigola za na mapango ferigola za na mbongo ma be des choses à patron. Amu Congo. Ferigola za ka Congo ba la vie na bango te. Am Congo patron ya ki ya beda chede ya beda chou ki patron ya beda chede ya pas faire rigoler te quand yo mukolo sel maramba bongo quand so pinga o misopi asopi mutu monte pourtant matin la podium on a aussi le connaît ki nota na sala ngo e beta boy aibi ka e beta bonguti azaki conseil que tant que ça bongo so que ye aye pour azo makam na sima faire rigoler na besoin bongo tout comme j'ai aimé forcément na tele qu'on a bien ezarande bongo Jésus n'y a wenge toujours wenge wenge 12 état d'esprit to perdre en côté état d'esprit ngala CP na parce que les boss qui na besoin ça faire mbongo alinga ka sala boloko na te alinga ka mama ka pesi maintenant yo ba bendo na ba ko ba repêcher yo papa boni ko no lembo wana c'est tout fona kaba asala le bien voilà on devrait peut diviser côté pe na ba mécène les lopé sous ces qui quand ba journaliste tout le monde on a vu Vivette Mayamba na Sarato là bureau ya faire ego là ba décider babi bango mi bali ba tanga ka sous comme boye faire été ba lo ba mambo faire été ba ndeko ba leli ba za mais par rapport à combat ou bango ba litaki bon on les a structure ya mouvement na éviter ndeni ba se décider qui me faut na directeur Blaise Polo
na sola na bazaka belende ni na sola na Blaise Polo na sola na Trésor Congolo na sola na Tracy Yeleza na sola na Yambala na sola ba nyonso la bureau na sola ba tout ça bureau ce qui expliquer le pourquoi ba sali on ba raison non bengo no ebiso mais pour l'instant le quoi na kaka la mission mais na sola na bango boité moi na le bango zati pourquoi ba sali bon mais apparemment on dit ba mission ba zarenga nandeni so bandi na moto azobunde sérieux azobunde la kombo na yo pour clasher contre yo contrat bato ba signer contrat que bazana papier ba signer que non ba lobela faire gola ba bo lobelanga mais c'est le cap même na yo to bi mambeli kaka obunde l'artiste moi mais par après et comment mamsusu pour ne pas citer le nom na siko misa ndem tazaka ingrat ngazaka ingratité ça to pesa bandi wana pe raison ba bonne raison na kawana ceux qui ceux ezalai que nde balobi bongo se bamoni ke babuzo be comme kota na kati na komba faire par rapport à babi balé bamoni ke komba image ya artiste da sali automatiquement va destiner na CPL. Voilà. Et ça qui plaisir y a dans le plateau. Merci beaucoup. En tout cas, tu commis vraiment vers la fin. Si vous avez auto tuna kioté vous avez face à caméra pour profiter dans le bango ça plaisir. Na ina lo baka na moi soyo babengaka Mida la Taylor so kufa déjà ala pembe mo sikito ko kufa na yo poto ebo bon sabato songa la mitala dana kintata na dana tentira abu na dana na zala abu siko so na ke poto retourni na opesa enviango eza somo siko Mida Taylor da kubuka moko mwindo o ekauka wana esala ilongba ekai mais ake poto ba sukole na poto Mida Taylor azu forme azu moi tenti alela comme finga faire gola Mida ba chief neza ngam kona kolamuka mabe na msi ba photo na omona zara na ngo mama to ke ngam la leta ko makamu na se muni nga finga artiste te nga biso na biso finga na sasa na bina classe ba na classe pour la mutu boy na classe pour la mwana mwindu na le babo mais pour la musicien te na lingango juste et comment outa wapi ba chroniqueur na ba journaliste na zo baté sur ba lomba guerre na ba musicien ba couper ba pesa ba coupage bien te ba pesa ba bongo bien te ba kosela banini donc na bakitana ba bani wete bakitana ba couper na ba to libanda na kati na libanda parce que na ba raté ce ko ba sola ka bien te na bolingo yango ba kanda ngo yela ka ba boye ba pe kumna ko clasher contre maman ba ta comprendre raté ce que le connaît les kana kana ko so ba impoli bo ba artiste et to longe ngala lingala nga artiste te parce que na malo mankela na moi ta mu kupende ya moko ya accepter likolo moko ya artiste te no bana na ndeni mon ayo mona na hotel papa na boy nga ko kina boy na bana ngo clasher sur ken bana tongo tipo quoi mais toto to kutani ngala ken to sola ayebi ke tete kina ka bongo mais ngana vena no finga mise na plateau nanga innocent ngoti non je na ko devoir bon respect pour ngana misi kitana ta couper moko tata mukolo moko te yango mona ba importance c'est que clandé lango bien ba kitana ba couper ba yebani ba kati na bango yango mona msumi mutu mobe afinga mise ada incapable yo kangisa ye incapable c'est l'homme ba kitana ba couper incapable ba gangele ke yo o motenga ba kangisa na hypocrite poto kitana ba couper te surtout kitana ba couper kangisa te ba a1 na za nango ba a1 mais le kola na ba a1 te mais so kitana ka ba couper nga zwa allez papa zwa di le quand to kitana te to comme na niveau ndé respect na ba artiste musicien na biso et ça la ka bien mais kawana ya sara to na fivette moi na on peut la commenter makasi te po non so na bureau te donc c'est ça voilà en tout cas j'aimerais bien les merci vous avez plaisir à nous on a plateau encore une fois je l'ai dit. Je remercie Bachar, je remercie défenseur pour tout le monde qui est bien dans matanga tinala Neymar, oyande connaisseur bumsaki papa dragueur donc paix à son âme. Je remercie la Chine, bana membre moto to tout l'engagement ibele. N'élève le moi trop. Merci à mon boss JB Koumate pour la confiance, pour la tout ça là pour na ngai tala rabo
lunette et du problème boss asomeli lunette oza problème téléphone boss atindi le téléphone o le ka bongo mutabona longa na Congo vita pona kende suwa na na chef na fenêtre mokonzi muto ko simba te funa zela kaka awa kaka la Congo Victoria na kende api ala mbongo futanga te donc merci na ya Paul Ventoux Mafula merci na Dosenga depuis la Suisse merci na maman Nelly Moucheni la présidente première dame d'Angleterre batutu bolingajema ibele na lelab no mo trop na kakab no mo akoleka na lingabino dans la Chine na lingabino maintenant na leka la chaîne otea so mo benga nga pona ko finga botala nga bien nana onyo de ma pesanga nana matoi nana monoko nana zolo nana nyoso donc no fandi na kit ma kit zone na gape na stima donc na ko répondre qui toc donc plus 243 89 155 41 67 plus 243 89 155 41 67. Donc c'était un plaisir d'être là sur Eva Nini RDC Ave Maria TV. Donc sur RDC Ave Maria TV. Donc voilà. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Tokotani Mbalasima, vous abonnez massivement dans la chaîne Nabiso de Sabino. À chaque fois, il faut participer à l'émission, vous arabo commenter, vous liker. Et s'il faut des suggestions, conseils, on la bienvenue. Au revoir, bye bye.